Bonjour, bonsoir, fidèles téléspectateurs, internautes, bienvenue sur Tindika Tindika, au Rose Radiabo, Bino Bolinga, Mingi, la sexika, ne bopesanga confiance partout dans le monde, sans oublier, na Tindika Tindika, la minute Rose, na Tindika Tindika, na bossanité, na pesambote, na babosanga, refait qui sombe, na papi Kelly, na pesimino bambote belé, bisika boza, au Rose Radiabo, na Bino, boyambanga, mabo, fungwama, bamina nga tuba, onyo subalinganga, na babalinganga te, na zape nga morote awa na kitai na répétition ya pomba nuance déplique na nga moropete to zanaye elongo Olanda boyo ka bo découvrir ni to ntolobe nini to solo bien na kati lona opesa na nga bino bambote te bo sola bien te. Bonjour pour ouais bonjour mère. Bonne santé. Ouais santé ça va. Bonne sangwa orchestre na yeso ke. Moi si c'est en tout cas na ngolu pena nzambe. Ok, c'est qu'on est très bien, toujours travaillé vraiment bien, toujours préparé album prochain où il y a une stabilité, il y a un moni. En tout cas, merci beaucoup. Moi, on a cousu, moi, on a filmé parce que il y a des blocs à Sikadon, on a un bon mélomane et là au moins il y a bien et oui, mais dans le lobby date c'était topé ça te mais tu bois à des génériques. Est-ce qu'il se boit des génériques avant décembre pour toi je vais temps on a fête quoi voilà ba featuring peza pe na baninga musune to mona ba featuring na kati album na ba featuring eza ba surprise ni obombeli bana kin bala monde entier maman ba featuring eza na beta ba porte pas bateau na besoin to ça na ba featuring ba na bi que ba place tout na beta en tout cas nzamba sala ke to sola bien pour to yemba quoi. Voilà, bien mon boyo qui pour mania ça se bombe la bien ba surprise c'est belé vraiment dans boum eso ya 2019 ouais 2019 mais to bois ka des génériques mon awa na rumba moko na banze muso ya ouverture tout ça là qui na ba clip ya ngwana ebima bino mo boyo ki bozela boyo ka biloko moto ezoya pomba ni astokota na mwa li solo muke parce que na yo kaka ebele vraiment pas batu baloba mingi ke nzembo chéri koko ezala nango ya pomba te pomba zon nzembo batu achango na kati album na ye parce que oyebisa bango ni bato ba olanda yo partout na poto na kini wapi oyebisa en tout cas nzambe apesa bana moi don ya suna série comme na apesi ma chéri koko ya nzembo nanga. Il y a une composition, il y a des plics pour manier donc sans parolier, sans une composition donc voilà quoi. De parolier Zalana a été dans Yomo. Non, il y a composition bah on a ça la peine à parolier. Na lo ba pe que na ça na ba parolier. En tout cas bino mo boyo ki pomba lobi nzembo chéri koko ezala vraiment ya ye. Sans parolier donc yemo a composer lorona e botika olukele makambo nzembo batu. Pomba attaque yo mwana wenge tokota na mwa lisolo lisusu ya wenge attaque yo za mwana wenge vraiment toyebi mwana wenge pomba za mwana wenge akala ya ta na bino ya série na bino herbozalaki na oya lelo ba Nicodème différence ni nozomona pona yo différence ni nozomona ba différence c'est ça que tout ça ba personnage mon côté batuna batu déplique ba masto pe baza kuna ba bango mutamta pe c'est énergie on nzamba pesa et quoi donc biso to sala époque na biso on peut ba ça l'époque na bango quoi voilà parce que tozora to mitsolo ba ke wengango esila wengango ekufa wengango boyeboy scopo na yo mana ya ba fanatique to bato batala biso na ba TV ne bango bato ba ko juger génération nini o et brûla makasi ko le ka génération nini voilà quoi mais yo peut ko juger pe. Bah normalement nga défaut on a mon aka pa na bango on dirait batika charge nyonso pas le roi de la forêt donc ba massa na biso il faut ba lamuka nde biso to bande ko lamuka moni ezaki Fabrice pesi makambo café room pesi lobeso pesi brigade pesi voilà déplique pesi ils ont manqué ça la force mais bango on dirait ba ndena mona on dit ba comme ça wenge famille nzoka wenge la guerre quoi la guerre voilà. Mais tout le monde est venu Nicodème pe ça qui oh moi nini nzembo achaki ya shira mwindu no ya pembe yo ka kiangondeni ero yo ka kiango vraiment yo ka kiangondeni parce que tout le monde est vraiment to yo ka ki pe ki apesa ki ne mak bon so apesa makambo ya par rapport à ba fanatique ngab na laza focaliser te po na ko mon juger ba mission Congo rien nga en tout cas plus na mikolo na mo linga
natala mangamna po hypocrisie za trop na musique. En tout cas na ba prochaine émission pour natanga ata ba combat ba émission est à moi passi quoi. Voilà. Pomba, est-ce que fanda rapé bwendongo fanda na kin air moko tolonga na nous à part Angola. Contrat Angola, aux aurez ba contrat pe à kin. Au fandi pe bengi au pomba moins 20, moins 30 et côté pe la contrat. Tu bêtis na gissa ça trop. Tu bêtis trop. Sous herbe kermesse tu bêtis tellement trop que na quand même fatigué. Comprends donc Kobeta y a un problème té. Obi ke ba Robeta msube na kin ça na ya ba tricage. To sanganaka to beta pour photo beta voilà quoi. Pomba na kotala bien. Na bino nyonso tozonga lisumu kina wenge na bino nyonso bana ya wenge ne bolongwa na génération na bino nyonso ne bolongwa na wenge entre pona yo mbisi kana nyi mona ka ke simba tolongwa na yo milongola na yo moko do na baninga nyonso ne bolongwa pona yo omona kanani o esimba o akenda libuso ben mutuno so pesa le meilleur de lui donc na zate pona na évaluer o yo asali boyo batunyonso quand même au monde que so les qui na ba bar musique ya moi na sa wenge betaka donc les plus ba fanatique ndé faut ba juger biso par rapport à ba misala na biso auto salara voilà mais pomba yo pe ko juger na ndenge nini na sens que na ndenge bolongwa otala pe bo te mninga boye en tout cas vraiment esimbela été ba on so ba lekinga ba on so ba sala et yo milongola na yo yo milongola no chara bango tout ba sa musique bien tout ba sa la bien ba héritier ba nani bango nyonso ba grand prêtre ba sa bien pomba na makambo pomba bia milongola mo pomba concert ya kulutu na biso fali akinda obeta mais tomoni ba combattant ba compliqué abeta te pona yo obanini rocha moi lobanini pona kulutu na biso fali ba ngana lobaka ke batu baosa musique toza ba ennemi ya batu te quoi hein na biso tosala musique po to gagner musique ya musala lokwa ya batu nyonso pourquoi ka makambo mboka fo baba kolango ka ba musicien quoi pourquoi faut ba kolon ba musicien mais holandela bato basala na ba DGR ka basala musala ba tranquille batu tout basala na bato ba na poto basala musala ba tranquille pourquoi kaka il faut ba musicien ba mema kuruze ya mboka bon na habité jour à colonisation on dit na table ronde na limite que musicien zalaka toye bana no est que grand kala zalaka jour ango na table ronde wan azalaka na été ozo comprendre mais mayemba indépendant chachaton o etikala pona batu nyonso donc pourquoi musicien faut mema kuruze ya mboka nga eloko na mituna ya ngwana soka beti musique na abeta c'est tout voilà mais pomba boye ba bongo ke balinga ku te ke bobeta kuna mais pourquoi bokenda kaka parce que boyo kaka raté ba roboya mais bozo kendi kaka ndoki en tout cas l'habité son dans le bandé nini et ça ma compréhension ti batu au moins les photos sont en réalité mon boy lelo au moins ici ba comme beta ba congolais na Angola babi ba comme beta ba congolais ba sanine ba mais au grand jamais au moins on est totalement dans la république au kuta ba telemisi mutu ba tuni ba papier na ba te so Congo aux États-Unis to ya pas ça la marane États-Unis na Canada que so koti ba tuna ko mikanda te d'où biso pe il faut tout ça la ngopela ba mboka na biso yanga tozonga na réalité ce qui tozonga na réalité o eza bien to lobby Congo eza frappé par des Rwandais mais mon na poto bazo beta Congolais beta Congolais te nga pona nga il faut ne biso no so sangani toke na ambassade ya Rwanda parce que so buki ambassade na biso to sale lote toke na ambassade ya Rwanda to buka nde ambassadeur ya Rwanda mine longwe comme ça il y a kokoma lettre na mboka na bango ke bon bino boza ko occuper mboka so tala minu na nga elo parce que so beti fali o beti wera eza entre biso donc baso mona na bango lote mais ce qui kombe na batumbi ambassade ya Rwanda impact kozala yangwana mona nga félicitaka ba arabe na cible jamais mon arabe yé abom africain te le roi cible ne ya mindele yeso akutande kaka na mundele
ah bon mara monde toi bon mes juifs comprendre donc voilà faut te ba cible na biso boyo qui vient au monde de pomba lobby il faut beaucoup à mino hein bon comprendre vraiment voix ça bien parce que nous autres on a une zone en formité pomba moi trop moi chuté déjà ndeto monaka baninga msune basala ba chanti o chanti lutumba o chanti kingani pourquoi pas pomba pour sala rangote pomba chanti wera ba ça un problème te na bi mutabanda idéologie on les rambo exemple nous c'est bien balandara donc avec le temps quoi avec le temps parce que tout le monde est pendé on a biso pe brator te ko sai brator rien n'empêche so brator AMB vient na biso papa chéri ya mabete donc biso be base la biso mukolonga pe na olamuka mabi je vais chanter peut-être ouais ranson na royemba peut-être faire et chair de poule na royemba mirage et abatant tantôt lingate soka muninga bimisi idéologie na ndeti brator AMB biso tout comme agité to maka ngape na yemba nani yo te et c'est salami peut-être lobby idéologie muso ko sala maneti nga na besoin de ça featuring na wera et ça de nouveau et puis ça la bien maka voilà yango funa la na idéologie ba tout na ko yemba pe na wera son na 4 album nanga et ça de nouveau voilà on pas trop mon chité na biso moi question suka poto suki ça ndeko naona ni miel auto sala orchestre na EP orolobanini bonae parce que à côté pe na masolo ango asali pe logo na ye moko parce que toyebi ke bozaki no so longo melelo akomi pe engagement na ye quelque part ba na pese ba bonne chance eza nzela mo ya facilité aza déterminé ayoka yoka ba mbubato aloba te aza déterminé na oyazo sala be osimba voilà. Voilà, tu comme presque na souka, bana kin, bana monde entier, partout dans le monde, tu me sois fait ça, ma confiance, tu comme presque na souka. L'émission na bino quand de bino linga, ande bo pesa ma confiance, au Rose Radio, bo s'abonner belé vraiment na tindika, hein, tu comme presque na souka, bo Hollanda pe, bilili pe ba répétition, ezali bo Hollanda répétition parce que tout ça qui na rep, bo Hollanda, bo vraiment tu comme presque na souka, bambo te belé vraiment na bino nyonso linga, partout. Chérie, pardon, bébé, la contoli, dans l'appareil, dans un noyer de jeune, pas la ville, pas mettre dans chair, pas sauver. Allez chérie Coco, moi je t'aime chérie Coco. Pourquoi tu es parti chérie Coco? En plus c'est chérie Coco, on va danser chérie Coco. Moi je t'aime chérie Coco. Pourquoi tu es parti chérie Coco? Moi je t'aime chérie Coco. Quand j'y go à la mairie, quand j'y go à l'ova de l'ista ya lele. Il chante il chante il y a le mot subitement on l'a beaucoup. Et comme il a répétition, dans ce cas, il ça retourne à Chico Seya. Charge de moi la guerre à Nimoro. Mais le nom de Zéli, ça retourne à Chico Seya. Chico Seya. Papi maman. Papi maman, Chico Seya. Chico Seya, lui, maman, ça va faire ça. Maman. Il va faire ça. Maman. Chico Seya. C'est quoi l'enfant on a?
L'invitation qu'on a eu, c'est comme ça la bien quoi. Ça va la faute. Déjà concert et pas. Parce que la première expérience m'a mis dans la ville. Dans ton île, on va ça. On va dans la ville, on va là. Malela, Malela, chérie, Malela, bébé, Malela, chérie, Nalula baluna baye, nalula baluna baye, nalula shia baye, nalula baluna baye. Ene yanike alula kisana ye, kota chiwapi mama, wapi mama ye, kota chi, masoku wapi mama, somule, ebole tusebu. A deserté. Bolingali susute, bolimonele kelinga, bolimona yongwe masoside, achigami sewana anikasu, achigami sewana yosala tololi, romansile romansi, moseli.
On a vu toujours les mains pour vous. Ce que vous êtes dans la tête, on va dans son pied, internet, pour ça, e come il terreno di Singapore immigrano se giù in Eva e ahora se pesca yo poquito pardonete no tutti della chima la sinaghi non lo largo io le do una succa Putu Ulingo na gaza dio kongolo bina kabisa mibale ulikinga ido ulika beba kumbia ende baso na na koma pasa pase rodina nama aluni preso yalo volumo ya como so yalo doye je viens venir dans mon roulage. Je prenais ta visite pendant mon bouteillage, mais je quitte la décidé. Quand on m'a mélange, c'est ton amatana huevo. Quand on m'a mélange, c'est ton amatana huevo. Le producteur dans les lacailles qui bonbonne. Allez bonbonne, je vais aller là bonbonne. Le gardien là-bas dit moi ne l'envie pas doye. Ah voilà dit qu'on a pas la compagnie. C'est moi en français, c'est rien déposé. Avec ce verbe du caca, c'est moi en français, c'est rien déposé. Alors, comment on va dire que malédiction bénédiction ya papa. Yo mona kama miso me papa zango talela. Dila belele, dila plaisir, dila bilenge, andila sepelage.
Merci à vous autres convités peut-être à poser à Suluta du Souvé Papa Chéri. La musique, l'homme qui a mis l'eau dans le coco. Lumière charismatique, Papa Chéri. Wako et tout. Papa Chéri.